Shalom, shalom. Shalom na ba elinyo so bisika tozwami dans les quatre coins du monde. Shalom na ba na nzambe nyonso. Lipai bozui libako ya kolanda biso na kati ya émission na biso le temps d'Isali. Nzambe oyo azali maître ya temps pe ya circonstance. A pambola biso nyonso bipai tozwami. A consoler ba oyo bazali moment oyo na tristesse. A consoler ba oyo ba na bisika ya pasi ba oyo bazako bazana ba malade ba bazwami na ba hôpitaux ba bazwami na ba mauvaise nouvelle. Le Dieu de la paix a kene kopesa bino kimia oyo mokili ekoki kopesa te. Vraiment poko na lelo biso tozwi ngolu ya kozala parmi ba viva pona ko annoncer sango malamu na kolo Yesu Masia. Yango na poko oyo tika nzambe oyo aza mopesi na pema aleka na kozwa lokumu po ete soki na nzela na ye te tokoki kozala te parmi ba viva ya butu na lelo. Grâce na ye pe ezala na biso nyonso oyo totiki ba occupation totiki misala tozwi occasion ya kofungola ba TV pe kotala émission na biso le temps d'Isali. Yango na poko na lelo avant que tokende kobanda message na biso tokende kopesa nzambo merci pe kotika ta na biso na se na loboko na ye. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, to pamboli monnaie na yo pona poko kitoko pesi biso, tolobino un grand merci pour la santé, tolobino un grand merci pour la privilège nzambo sali biso, tolobino un grand merci pour na kobate la biso na bolingo na yo. To recommander tant oyo entre tes droites et puissantes mains, Seigneur, tika Saint-Esprit akamba biso du début jusqu'à la fin. Pambola elignon so ya kokota 4 programme oyo na poko na lelo bisika bano bazwami dans les 4 coins du monde nzambe faveur na yo et accompagner bango au protéger moko contre mi pepe nyonso ya mabe enfin que nzambe bakoka kozala na grâce ya kosalela yo moko te na sira bakufi akoki kosalela yo moko te na mbeto hôpital akoki kosalela yo Seigneur iria ke ba oyo baza na bonne santé nde bakokumisa kombo na yo. Voilà pourquoi tu sengi grâce na liko na moko na butu na lelo moment na biso ya partage entre tes mains yo zali enseignant par excellence yeba ko enseigner biso à travers ta parole dans le puissant nom de Jésus qui est notre véritable Dieu de tolobi amen. Oui, bien-aimé nzamba le kana kopambola bino lisusu ndenge na uti koloba azwa pe lokumu komona ke yo ozwi libaku malamu ya kozala parmi ba viva ya poko na lelo avant émission na biso toke ko pambola papa na biso digital momo oyo azali ko sala ke na grâce na ye biso nyonso tokoka kozwa message pe bomo na biso na bandako na bino nzamba pambola mama na biso Pauline pe akanisela frère na biso Jonathan Momo na misala munene o baza ko sala na technique pour que tous les vendredis tous les mercredis pe mikolo nyonso dimanche bomo na kabiso na bandako na bino. Vraiment na leki ko pambola basai na nzambe nyonso oyo bako landa biso na poko na lelo pe ba oyo bazali ko sunga biso na nzia na mabondeli poke musala o ekende liboso wana naza ko pambola chéri nanga évangéliste Sephora Likenja na pamboli basakoli nyonso papa na biso docteur Esaïe Saïf pe mama musakoli mete nzamba leka na ko pambola servante nzambe mama Micheline nzamba leka na ko pambola bana mepsa Efrata nyonso awa na Stockholm wana nazali komona mama na biso Beanjolu na pamboli bana mepsa na Yetebor na pamboli ma fille Sylvie pe mobile na Jean-Paul a pambola ma nzamba pambola pe avec Pachu na mwasi na ye a pambola bana mepsa nyonso na Angola pe bipai nyonso bazwami dans 4 coins du monde bao bazwami na Amerike bao bazwami na mboka na Asie Océanie nzambe aleka na kopambola bazwami na Londres na ebeke poko na lelo boza kolanda biso bipai nyonso ezala totangi komo na yote nzamba koleka na kopambola na bosanité le fils du prophète mwana nga na mboka na Londres le serviteur de Dieu Gabi nzambe aleka na kopambola yo kuna na mboka na Londres apambola mwasi na yo pe bana na yo pe abomba bino contre mi pepe nyonso pe na ba o nyonso baza cher pour na tia na bino. Bien aimé poko na lelo tolingi to yo kamaloba na nzambe na linge ke bozala vraiment attentif parce que tokobanda série ya ba enseignement lelo
lelo na komeka ko introduire mate na biso to enseignement na biso to ko banda ko kende nango malembe toza presete jusqu'à ce que mokomolimu na nzamba ko sunga biso to silisi yango mais lelo to komeka nano ko kende kuluka kokota na moi introduction to na définition ya message na biso sima na yango to kotala soki ta ko permettre biso to continuer na message dans le cas contraire de sika to ko sukela comme ça chaque fois to ko banda ko ya to banda ko continuer message na biso jusqu'à la fin. Ezali bongo série ya enseignement o esengeli ke moi na nzambe nyonso alanda partager yango bien aimé na bande ko mususu parce que tozana temps moko mabe esengeli ke diloba na nzambe ete yama parce que koya na Christ e komi pembeni. Mama na biso na likambo na poko na lelo to teme na biso to kolobela ezali bongo en vérité cette génération ne passera point. En vérité, cette génération ne passera point. Et n'y koloba ya solo et keke oyo e kolekate. Tope ya solo génération oyo e kolekate. Bien aimé na kati ya message onde tokende komona nini yango wana génération pona nini e kolekate ndenge nini toyebi ki e kolekate. De quelle génération oyo biso tokoki kokende kosala allusion pe nani oya lobi makambo oyo azali koloba ke en vérité cette génération ne passera point. Toko découvrir yango ensemble ngana bino na muke ya grâce nkola kosunga biso na muke ya connaissance oyo nkola pesi biso toko luka tokota na profondeur bien aimé parce que koyana kolo e komi pembeni. Koyana Christ mokonzi na biso ekomi pembeni yango wana na poko na lelo to kende kobanda enseignement na biso to malakisi na biso na mama na likambo ke en vérité cette génération ne passera point. Bien aimé maloba oyo eza na Biblia to teme oyo ezali maloba to zwi yango na kati na liloba na Nzambe to na Biblia bipai wapi eza na mutu alobaki makambo eza na mutu moko oyo a deklaraki maloba oyo biso to zwi citation ya maloba wana to zwi kaka makambo oyo ye alobaki yango wana nde biso tolingi tokota na profondeur koyekola makambo nini alobaki pona nini alobaki pe abandaki kosala allusion na banani. Bien aimé na poko na lelo tokende kotala yango na mama na biso na likambo eza na mokanda ya Matthieu chapitre 24 verset 37. Pona bandeko oyo basungaka biso toujours na kokoma bien aimé esengeli toujours tokoma kapo baninga mususu bakotaka na sima yango pe ekoyeba kosunga bango. Tolobi Matthieu chapitre 24 le verset 34. Matthieu chapitre 24, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Bien aimé, maloba oyo eza maloba ya Christ, eza maloba ya nkolo, eza maloba oyo Yesu ayebisaki bapotre na ye. Nayebisi yo ke sima ya koyoka message oyo vi na yo ekotika lesu ndenge mokote. Yo moto ozana na kati ya kosakana, yo moto ozana na kati ya mokili, yo moto oza komona ke mokili oyo ezana ngo blague, mais sachez qu'il y a quelqu'un à l'écart vaillant, comme na Yesu Christu. Ye wana nde apesa biso message oyo, atika message oyo biso tolingi to yekola ngo toko yekola ngo malembe ndenge na lobi jusqu'à ce que toko comprendre yango na suka, toko meka ko définir profondeur à maloba oyo, de quelle génération s'agit-il? Pourquoi cette génération? Et comment savons-nous que c'est cette génération? Toko mi poser ba question à travers message oyo, pe toko yeba ko pesa ba réponse conformément na lumière et à parole. Alors, bandeko nyonso uzolanda biso, toyete pona ko discuter ba opinion, mais toye potoye ko la maloba na Nzambe au travers le Saint-Esprit, ou ko pesa biso grâce ya ko comprendre profondeur ya maloba. Pe bisika yo zali zwa papier na bike parce que ça ba enseignement o to ko pesa ngo même ko zwa biso 1 mois, il y a pas de problème, même ko zwa biso 5 semaines, il y a pas de problème. Alors, eza Christ motabandaki ko yebisa ba ye ko linaye, alobi na bango ke en vérité je vous le dis, cette génération ne passera point.
que tout cela n'arrive. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose oyo et l'Obama qui avant. Et il y avait makambo mingi oyo et l'Obama qui avant. Ndena suka nango Christ aye ko conclure wana lobi na bango ke nazali ko yebisa bino ya solo génération oyo ekolekate. Na ninga kitombe kana ko définir génération na ndenge ya bato ba yekoli le pototo ba yekoli français si matoko kota na définition conformément na lumière et à parole pe Christ azali ko définir génération nini Bible ezali ko définir génération nini pe ba référence nini koki ko talisa biso que génération ezali nini. Mais na mekai kosala moi ba recherche na ngai na moni ke na le poto na français ba ça dit ko définir biso une génération. Bien aimé na mekai ko zoa ba explication to ba définition moi ebele. Mais nga na mekai ko résumer ata 2-3 na simanango to kokota pendenge na uti koloba na définition biblique pour te comprendre parole de Christ ninga lobi cette génération ne passera point. Avant que toyeba il faut toyer banano génération et dingi koloba nini. Donc une génération ezali ensemble des êtres c'est l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un et à chaque degré de filiation. Nangi kolo répéter, c'est l'ensemble des êtres qui des descendants de quelqu'un à chacun des degrés de filiation. Ensemble des êtres qui des descendants de quelqu'un à chacun des degrés de filiation. Wana ezali définition ya liboso. Ensemble ya bateau. Oyo ba uti na descendant ya moto kolandisa na ba degré ya ba filiation tope ndenge nini libota wana ekangami. Oyo aboti oyo, oyo aboti oyo, oyo aboti oyo. Donc ba descendant ensemble ya bateau. Pe na ba descendant oyo ba uti na moto moko bakoki ko benga bango une génération. Na meki komona lisusu na définition mi balé balobi na biso que une génération c'est l'espace de temps d'une trentaine d'années. L'espace de temps d'une trentaine d'années, c'est-à-dire que kobanda date songolo et sali mois trentaine d'années tokoki koloba à partir ya 1960 ti 1990 assemble ya bato oyo bazali na kati na esika na to ya temps wana espace ya temps moko esali 30 ans. Espace ya temps oyo ezali kolandisa bana une trentaine d'années. Selon ba explication ya lopoto. Définition ya misato na lopoto kaka to na français ba yebisi biso ke une génération c'est l'ensemble de ceux qui à la même époque ont à peu près le même âge. L'ensemble de ceux qui, à la même époque, ont à peu près le même âge. C'est-à-dire, ensemble, il y a bateau, il y a époque moko, oyo, bazali, na mbula à peu près ndenge moko. Par exemple, bakoki koloba, bana oyo babotami à partir de 1960, 1970, ezali ensemble ya bana wana babenga ngo bana ya 1960. Donc bana ya série 6, bana ya série 7, ensemble de ceux qui à la même époque ont à peu près le même âge. To bata koyoka mingi bato babito biso za bana ya série 6, biso za bana ya série 7, biso to za bana ya série 8. Quatrième définition, une série de produits d'un même niveau de la technologie. Une série de produits d'un même niveau de la technologie ou bien la technique. Donc, série moko boye, y a ba produit o esalemi na niveau moko boye, na époque moko boye. Série y a ba produit, y a technique, to y a technologie o esalemi na ba série moko boye. Na koko pesa ndakisa tango ba telefone bandaki ezaki na série ya ba telefone moko ezaki na ba antenne milai nyonso ezaki ndenge moko na kotanga ba komo nango te pona publicité okomona mutu nyonso ezaki nango mais okomona ke lelo série mosusu ebimi ezali susu te na époque wana tokomi na époque mosusu ya ba telefone na ba série oyo ezape na modèle mosusu oyo ezali ko régner na époque oyo. Donc série ya ba produit oyo esalemi na époque moko ya technologie. Tout le monde a un na ba voiture esalema avant 1960
eza ndenge te tozomona ba voiture ya lelo ba voiture esalema après 1960 ozomona ngo te na ba voiture esalema après 1980 to ya mikolo oyo. Donc assemble ya ba série ya ba produit ya technologie o esalemi na époque moko boye ba bengi yango pe génération moko boye quelconque. Mais nalingaki na fanda mingi te pour la définition ya biloko ya mokili na français, mais nalingaki noki tokota na message na biso totala ndenge nini kolo to Christ azali koloba cette génération ne passera point. Totala siko génération nini na Bible définition nini plutôt ya génération o Biblia ezali kotalisa biso. Alors Biblia ebandi kotalisa biso que une génération c'est l'ensemble des individus d'une même époque. Donc, dans la Bible, tu vois qu'une génération, c'est l'ensemble des individus d'une même époque. Les gens qui vivaient à un moment donné. Donc, ensemble, il y a des individus, il y a une époque mokoboe. Donc, bateau, on va vivre à un moment donné. Donc, na tango mokoboe, ensemble, il y a des individus, on va marquer histoire, to na tango mokoboe, bakoki ko benga bateau ya génération wana. La génération d'Abraham, la génération d'Isaac, la génération de Jacob, bato oyo ba vivant na époque moko quelconque pe ba marka na tango wana. Pona bandeko oyo bazali ko koma tokotanga na mokana na Matthieu chapitre 11 na verset 16. Matthieu chapitre 11, le verset 16. Nzamba pambola bandeko nyonso oyo bazali kotale ko sungabiso na kokoma. Alors, nous allons maintenant voir définition ya génération selon le contexte et la parole. C'est alors nous allons comprendre par la suite déclaration à Christ quand il dit cette génération ne passera point. Bien aimé, ceux qui ont landinga malamute na débit, ceux qui ont comprendre malamute ba explication ou ya définition, alors tant que tu na pensé à Christ tant que sur cette génération ne passera point. Tant que tu na ba profondeur siko ya makambo. Qu'est-ce qui fait que Christ a le babongo? Tu n'allais pas comprendre parce qu'il y a débit au comprenant qui était de quoi s'agit-il. Ni nyango babengi une génération. Tout ce que na Bible, une génération, c'est l'ensemble des individus d'une même époque. Les gens qui vivaient à un moment donné. Alors, na Matthieu chapitre 11, le verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Awa ezali maloba nkolo azali kotalisa. Alobi ke ngai na comparer génération oyo na banani. C'est là où Christ a la makambo ya génération. C'est depuis longtemps, Christ a toujours marqué la génération. Alors que génération oyo na époque na ye. Alors ngana koki ko comparer génération oyo na génération nini parce que Christ savait qu'il y avait des générations. Na kati na Bible nzamba bandaki ko sala conformément à ma génération. Abandaki kotala, toko pinir, toko pambola, toko pesa ba message prophétique conformément à ma génération. Nzamba zaki ko juger bato conformément à époque moko te na génération moko boy. C'est voilà pourquoi Christ a ekoloba. À qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Alors que naye komona que génération na ko comparer yango na génération nini. Na koki ko comparer génération na génération nini. Christ alobi na comparer yango lokola génération ya bana oyo bazali ko fanda na libanda pe bazali ko sakana bango na bango. Donc génération moko ya bana mike. Christ a école génération yo na ko comparer yango nini. Génération ya époque na ye. Niveau ya bato ba vivaki na époque na ye. Bato bazalaki ensemble ya bato bazalaki na époque wana. Christ azoloba a comparer bango na génération nini. Donc c'est-à-dire que Christ abandaki koyeba pe azalaka toujours na likambo. Ton nzambe azalaka toujours na likambo na génération. A traitaka ba génération nyonso ndenge mokote. A jujaka ba génération nyonso ndenge mokote. Chaque génération eza na manière nango ya kotambola pe eza na manière nango nzambe azali ko monela bango pe ko juger bango.
ayebi ke génération oyo nakoki ko comparer yango na génération nini. Alléluia. Bien-aimé, yoka makambo ebandi koleka awa. Soki totali dans Matthieu chapitre 1er, Matthieu chapitre 1, le verset 17. Yoka nenge kuna makambo Bible ezali kotali sabiso. Tolobi tozali toujours ko définir génération selon la parole de Dieu. Awa tolobaki que c'est l'ensemble des individus d'une même époque. Les gens qui vivaient à un moment donné. Nde babengi yango une génération. Yoka Bible lobi dans Matthieu chapitre 1er, verset 17. Il y a donc eu tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. Première génération. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation. Deuxième génération. Et 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Ozomona, Christ azali kota a Bible azali kotali sabiso génération azali ensemble ya époque ya bato moko boye oyo ba vivaki na époque moko boye groupe ya ba individu moko boye yango Bible azali kotali sabiso ke il y a donc eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à Christ. 14 générations depuis Abraham jusqu'à Christ plutôt Bible azali kotali ça depuis Abraham jusqu'à David. Il y a donc eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Ba individu wana Bible a dit qu'on séparait bango na ba génération. Donc babi génération moko mibale misato sali 14 générations ko banda Abraham kino na tango ya David. Batangi lisusu 14 générations depuis David jusqu'à la déportation na Babylone. Batangi lisusu 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Voyez-vous, espace ya bato wana, ensemble ya ba individu, ya époque wana, bazali ko marquer génération moko boye liboso na Nzambe. Nzamba sangisa ki bangote depuis Abraham jusqu'à Christ. Bible zali ko talis que il y a eu de différentes générations. Oyo Nzambe abandaki, oyo Christ abandaki ko lakisa. Bien aimé, nayebi ke moi Nzambe nyonso oza ko landanga oko comprendre. Nalingi toza no précède landa lelo définition qui toque aussi les générations et vous allez être bénis dans suite à message oyo. Alors voyons maintenant un exemple biblique d'une génération. Bien aimé, Nzambe o tozali ko sala azan Nzambe mala. Alinge ke na poko na lelo biso nyonso tozala béni à travers liloba na ye. Na poko na lelo ezana eli moko o ya kopambwama. Total siko un exemple biblique ya génération. Total na Genèse chapitre 15 verset 13 à 16. Genèse chapitre 15 le verset 13 jusqu'au verset 16. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Abraham: sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Landa bien aimé. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras à paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Yoka verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Yoka bien à verset 16, Bible dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bien aimé, Nzambe tango azoko solola na Abraham, azako yebisa yeboy. Alobi, yebaka yango azopesa parole prophétique que bana na yo bakitani na yo bakozala ba ombo to bakozala ba paya na mboka ya bakozala ba esclave na mboka ya ba paya bakozala libanda bakozala ba réfugié bakozala ba ivandra rendenge balobaka awa na Suède. C'est-à-dire que ba descendant Abraham nzamba azopesa bango prophétie que bakozala libanda ya mabele ya Kana esika ya pesa ki Abraham. Abi bako kende na mboka bapaya. Kuna na mboka bakozala bako nyokola ba descendant na yo. Bako nyata bango, bako asijetir bango.
bakomona pasi. Mais yoka eloko moko Bible eza kotalisa biso na verset 16. Alobi ke sima na makambo nyonso bakostika la kuna libela te comme baombo. Na 4e génération na bango nga Nzambe na ko se souvenir na yo Abraham na makambo na zo yebisa yo. Na kobimisa bango na mboka wana na ba grande richesse. Oh bien-aimé, Israël bazalaki na promesse ya kofanda na Egypte libela te. Nzamba pesaki bango message ke bakozala po na époque moko. Nzamba ko banda kotangela bango ba génération o ekozala na mboka wana. Be Bible lobi ke na 4e génération akobimisa bango. Alors tozuni ko comprendre 4e génération oyo Nzamba za koloba selon définition ya Bible eza nini? Basalaki effectivement to exactement combien d'années pour que nous comprendre génération moko eza na bambula boni génération moko eza na ba époque nini génération soit quand même une idée lumière et parole à ce qui concerne une génération. C'est alors nous allons comprendre pourquoi Christ a dit cette génération ne passera point. Nzamba ebisi Abraham na 4e génération nga Nzambe na koyokela bango mawa pe na kobimisa bango na 4 na mboka wana. Sikoto kene kotala na mokana na Nzambe na Exode. Alléluia. Nzamba pambola ba eli nyonso. Exode chapitre 12 verset 40 à 41. Nzamba pambola ba eli nyonso oyo bazali kosunga biso. Nzamba pambola ba eli nyonso bazali kosunga biso na kokoma. Yoka bien-aimé, dans le bique Exode chapitre 12 verset 40 à 41, je lis au nom de Jésus-Christ. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Alléluia. Bible zali kotali sabiso, séjour ya bana ya Jacob. Ya bana Israël. Ce jour, il y a ba descendant ya Abraham. Oh, yo ba kedeke en Égypte. Parce qu'il y avait une prophétie. On Nzamba appelle ça qui Abraham. Abraham a kobota Isaac. Isaac a kobota Jacob. Et Jacob a boti les 12 patriarches nenge toyebi yango. Bible lobi ke bateka ki Joseph. Boyebi histoire. Pe bake kofana na mboka ya Égypte. Kuna tango ba komi na Égypte. Basali 430 ans. Mais Nzamba yebisa ki Abraham akobimisa bango na 4e génération. Bien aimé, si ko tokobanda ko sala mathématique na mathématique ya Nzambe, to banda ko comprendre exactement génération moko eza na espace ya combien d'état. Ensemble ya bato ya ba individu ba vivre na époque moko génération moko ezo marqué combien. Alléluia. Yoka bien aimé. Na ningeke mutu moko a comprendre makambo. Nzamba zoebisa Abraham que ça na verset 13 à Genèse chapitre 12 alobi que sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera. Mais alobi na bango ke bakosala 4 siècles. Bakosala 4 générations plutôt. Bongo na 4e génération akoye bakobimisa bango. Na lingi même to bende kotala eloko moko o Nzamba zali kotalisa biso. Na verset 13 il y a Genèse. Verset 13 il y a livre à Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à l'air. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans de temps au union so bango bakofanda. Mais na Bible tant to uti kotala awa na Exode balobi ki babimi après 430 ans. Toujours mona ke na kati na yango toye ko comprendre que na kati ya 430 ans wana ce qui to divisé yango nous allons remarquer que génération moko esali exactement 100 ans. Génération moko esali 100 ans, génération moko esali 100 ans, yango Nzamba lobaki bango ke na 4e génération nde na kobimisa bango. Mais tant que ko tala mukolo oyo bango babimi, Bible lobi basali 430 ans. Alors, donc par là ce qui tozi 430 ans, to komona ke génération moko epesi biso exactement 100 ans. Et maintenant, total malamu bien-aimé.
pourquoi 30 ans oyo mosusu oyo ezalaki likolo kuna? Parce que Nzambe aye kolakisa biso ke akosala kaka 4 générations. Nzambe tokomi poser siko ba question si manako comprendre que Nzamba calcula ki yango déjà génération moko lokola 100 ans. Réponse wana nde ko sunga biso poto continuer. Parce que 30 ans o mosusu wana ezalaki seulement temps ya patience na Nzambe. Donc génération moko esali exactement 100 ans, 100 ans, 100 ans, mais les 30 années o ya likolo ekoki génération mobimbate. Sinon te elingaki e comme 5e génération. Mais Nzamba lobaki nde na 4e génération de bakobima. Voilà pourquoi toye komona que génération moko na époque o Nzamba lobaki ezalaki marqué na bato bazali ko vivre na époque ya 100 ans. Et sali 400 ans plus les 30 années il y a patience na Nzambe. Nzambe bien aimé tango apesa ka ba parole prophétique, tango Nzamba apesa ka message na ye atike la kamoto toujours espace ya patience na Nzambe pe espace ya repentance espace o moto esengeli ami bongisa par rapport na révélation par rapport na message prophétique o Nzambe akoki kopesa. Alors tomoni que le Seigneur nous a parlé de 4e génération et nous avons essayé de calculer les séjours des enfants d'Israël en Égypte et puis exactement 430 ans. Or, les 30 années wana ya likolo et ça les générations mobimbate. Donc, tu peux comprendre que génération moko et pesi exactement 100 ans. Alors, total pourquoi les 30 ans on a lobby ya likolo wana? 30 ans wana ya likolo bien aimé et c'est là qui tant y a patience dans Nzambe. Nzambe na biso azakatu Nzambe moko miséricordieux. Même tant walingi ko boma moto. Atike la moto toujours espace na ye parce que na 4 ya génération ya mutu, Bible ezali kopesa même bomoya mutu. Oyo akoki ko vivre na mokili. Pour asa la génération moko, ezali espace wana ya 100, 120 ans. 100, ba mususu ba baza ba robuste, ba komaka tout au maximum na 120 ans. Total anano na mokanda na Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 7. Genèse chapitre 6, qu'est-ce que je dis? Genèse chapitre 6, le verset 3. Genèse chapitre 6, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ces jours seront de 120 ans. Ozoka, awa Nzamba alobi ke mulimu nanga ekofanda libela te na kati ya mutu, na musuna mutu. Alobi ke mikolo na ye na mokili ekozala tout au plus 120 ans. Donc c'est par là que tu peux comprendre que dans la mathématique ya Nzambe, tant que Israël, Abraham qui va descendre dans bakobima. Après 4e génération, tu peux comprendre que génération moko ezali au moins à peu près de 100 à 120 ans. Donc et ça li espace il y a génération mobimba parce que bango basali 430 ans. Nalingi vraiment te comprendre ici kawana. Alors pourquoi alors bango bakoma kiti na 430 ans, c'est parce que Nzamba bandaki kotike la bango espace wana ya likolo, espace ya préparation, espace ya repentance. Ndenge lelo tuza komona Nzambe kati na biso azali kosala kati na bato. Les 30 années o wana ezali année ya patience na Nzambe. Année oyo Nzambe tant mususu apesa ka bato promesse mais okomona ke Nzamba akoki kopesa promesse mais diable akoya ko perturber ba promesse ya Nzambe bato mingi tozana ba promesse prophétique mais okomona ke ezokokisa matin non pas parce que Nzamba lingite non pas parce que Nzamba zako umisa mais c'est parce que diable aussi ayaka ko persécuter ayaka ko bundisa ko perturber ba promesse mususu o Nzamba apesa ka pona bana naye ba promesse mususu Nzamba apesa ka pona église naye diable azali opérationnel bien aimé a bundisaka toujours ba promesse prophétique ya Nzambe yango Nzamba tikelaka bato toujours espace ya récupération espace ya repentance to espace moko ya ngolu na Nzambe to kene komona par exemple na mokanda na Daniel Nzamba pambola ba elinyonso oyo bazali ko koma na pokwa na lelo pona baninga. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10 le verset 12 qui nous a verset 14. Daniel chapitre 10, le verset 12, qui nous a verset 14. Je lis au nom de Jésus. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu dans ton cœur de comprendre
et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis descendu là auprès des rois des Perses. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître que ce qui doit arriver, ton peuple est dans la suite des temps. Car la vision concerne encore cet temps-là. Parole du Seigneur. Yoka bien aimé. Daniel est en train de ta prière pour la délivrance du peuple naye, bazala qui na katia servitude. Ayebisa ki nzambete ke nazako kota mabondeli ya 21 jours. O lelo bato et comment le système mabondeli ya Daniel il faut que ça la 21 jours. Ce qui n'est pas mal. Ils appellent malam ko imiter ba héros na kat na Bible. Mais pour ça Daniel zalaki que dès qu'il a fou kami azo sambe la pour la délivrance ya peuple naye et que le Seigneur puisse exaucer à délivrer bango immédiatement. Mais Bible lo Bible, un ange de Dieu est venu. Alléluia. Ange dans Zambe aye na sepelaka na place yo. Il me dit, oh, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à ton cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de cette parole que je viens. Awa, moi je n'enzamba aye ko yebisa ye. Ange Gabriel aye ko yebisa. Daniel, que le jour même tu as eu dans ton cœur le pensée de prier pour ton peuple, pour la délivrance de ton peuple. Moi, je suis venu. C'est-à-dire, Nzambe atinda qui déjà ange Michael et Gabriel. Le jour même que Daniel a bandaki kozwa makanisi ya kosenga secours en Nzambe, cet ange-là est venu. Mais a expliqué Daniel que Nazala qui résistait pendant 21 jours kuna na roi ya Perse. C'est-à-dire le diable si ka tie siège na ye azako perturber ba bénédiction ya bana na Nzambe, azali ko bouleverser ba projet belé ya bana na Nzambe. Voilà pourquoi on dit que prophétie mususu koko bima Nzamba tika ka espace wana ya temps ya bitumba na diable pour que biso to bima toujours ba victorieux. Alors je suis venu d'ailleurs na eko pesa yo réponse au moment où na eko pesa réponse ange Michael l'un des chefs de l'armée ya mapinga na lola akiti azakuna bazo bunda. Moi je viens maintenant te dire que tala makambe ko na suite de temps pour na peuple na yo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que promesse en Nzambe ezalaka ko faillite. Mais seulement diable ayaka ko bundisa yango mona ka izoka espace mosusu ba pesio promesse na ngina lobela ba Eli ebele tango zu promesse prophétique na église komona mosakoli moto lokutate komona mose na Nzambe moto lokutate ba kokolo banoke cette année koko sila te Nzamba ko pambola yo soki année sili nano moni lipamboli te mala moko na Facebook ko finga ba pasteur ko finga ba sakolité. Il y a un temps de récupération. Tozana bitumba babenga ngo le combat spirituel. Les rois de Perse azako résister pe abundisaka bato. Alors yango no moni Daniel lui il est venu même le jour où Daniel a eu dans son pensée na makanisika ka kosambela. Il était déjà venu. Donc Daniel a koka kosala 21 jours où tu à prière. Tozonga na message na biso pour comprendre que les 430 ans où Israël basalaki na mboka malgré que Nzamba yebisaki Abraham que bakobima na 4e génération. Les 30 années zalaki ya babitumba neti oyo Daniel azwaki. Et puis tu as que génération ya mutu Nzamba lobi que ce jour ya moto souffle na ye kotika na nzoto ya mutu libela te. Mutu pour vivre ezali au moins à partir à 120 ans. Bible lobi 120 ans. Donc 120 ans ezali génération mobimba. Donc Israël basalaki exactement na Égypte 4 générations conformément à la prophétie biblique. Oyo Nzamba pesaki koko na biso Abraham. Alors, sikoyo, toujours que ne maleme bien aimé. Nzambe akosa kate. Awa, totali siko na 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Yoka eloko moko ya kitoko ezali awa. Nzamba pambola ba elinyo so bipai bozwami. 2 Pierre chapitre 3. Verset 8 au verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans
et que 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience avec vous, ne voulant pas que qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Yo kama kambo ndenge Bible za kotalisa biso. Bible no biboye que devant Nzambe mukolo moko eza lokola 1000 ans pe 1000 eza kwa mukolo moko. Et vous devez vous souvenir na makambo Yesu ayebisaki bayekoli que cette génération ne passera point. Tokoya kozunga toza kokende il faut tobosa na te teme na biso bipai to uti. Et Bible lobi ke bato bakanisa te ke nkolo azali ko tarder na ba promesse na ye parce que depuis alobaki que cette génération ne passera point les lots sali 2000 ans mais kobosa na te ke pa Nzambe mukolo moko eza kwa 1000 ans et que 1000 ans eza kwa mukolo moko. Yoka verset 9 Bible lobike le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns les croient, mais il use de patience avec vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Yango mona lelo ba antéchrist pe bato baza mal affermi. Ba koyebi so que depuis Christ aloba maloba ça fait 2000 ans ayaka kakate banda aloba ngo ese le kana ngo 2000 ans Christ azana été akoyate. Ah bien-aimé, komiko sate. Dieu use de la patience seulement. Nzamba za ko tikela seulement ba élu patience que tant mususu lobo ko bongwana tant mususu a parti a message ko bongwana tant mususu ko tika kindoki tant mususu ko tika kindumba tant mususu ko tika makambo ya mabe osalaka tant mususu ko boaka talisman otilelo zanga na ndako tant mususu ko boaka kodia oyo batikelo na famille pour que obanda ko zwana ngombongo tant mususu ko boaka système ya avortement. Le Seigneur use de la patience. Nzamba zotikela biso ta ya grâce, ta ya patience pour la repentance. Mais ça faiblesse en zambete, et ça peut faiblesse ya prophétie biblique était. Donc quand Dieu promet, c'est pas dire que Nzambe azali ko yoka malobana ezali sans effet. Bien aimé na lingi mutu moko ayeba que plan ya Nzambe eza ya bato mokilité. Nzamba za na patience pour na tia na mutu moko na poko na lelo. Nzamba za na patience pour na Eli moko azolanda ngai. Nzamba za pa na patience na bato nyonso oyo ti likolo moko eza na libanda likolo moko na kati. Bien aimé, coronavirus kaka te ebangisa yo. Mais kanda Nzambe ebangisa ko leka coronavirus. Coronavirus kaka te etinda yo sambela, mais sambela parce que vie éternelle ezali. Coronavirus ite etinda kaka osala sambla mikolo yo ya kokoma mwana malamu ya koboya koloba makambo mabe ya kobanda kotia musique religieuse na kati ya ndako. Hypocrisie wana tende Nzamba nango besoin. Nzamba na besoin ya repentance totale, repentance sincère. Yango atikeli yo temps. Ozo mona ebele ya bato bakufi na corona, basali na Nzambe o baza ko banga Nzambe. Ba santo ebele bakiti o bazaki na ba projet pe lokola yo lokola nga metala malgré mabe no Nzamba tiki yo patience Nzambe yango wana Nzamba za kotika ta ya patience kokanisa peut-être lobi okobongwana peut-être atana mabondeli na matea oyo kobongwana peut-être ko boka nzungu za ko bouillonner na ndako na yo peut-être ko confesser pas ba pasteur na yo ba sacrifice humain au salaki peut-être ko confesser ba tromperie na kati ya libala oza mwasi ya libala mais oza ko tromper mobali kino lelo oza mobali ya libala tikino lelo zo tromper mwasi na yo oza na kati ya baninga meti lelo oza ko trahir bato. Peut-être que bon, voilà pourquoi Nzamba a usé de la patience. Et promesse Nzamba et sa faiblesse était. Calendrier Nzamba et sa calendrier na yote bien aimé. Oh nako bon wana lobby, oh nako bon wana lobby. Qui vous dit que mukola lobby ekoya? Ekozala ya yo. Voilà pourquoi toujours mona awa. Bible sa ko tali sabiso que Nzamba zali ndeko usé na patience. Nzamba za mettre ya temps et à circonstance. Akokipe ko yeba ko raccourcir vie ya moto akokipe koyeba ko prolonger vie ya moto ngana zo tala mikolo yo bato bazo sa sembla ko kanisa neti Nzamba zo ko banga bango. Alléluia. Tala ndenge bato bazali ko sala mikolo na ndako bato ba profiter surtout tango bakangi église awa ba chrétien bele baza ko sepela po basala o bango balingi croyant que Nzamba zo mona bango te ba chrétien bele bazo sepela ke zande moment na bango ya ko s'aventurer. Ah, malamu lokola bakangi église biso toko sala oto dingi. Problème ezate.
Mensonge nyonso ekobima na liboso ya Nzambe. Yoka bien-aimé, eloko nini Bible ezali kotalisa biso. Na ngi totanga référence moko boye na sepelanga nango makase. Le Dieu de récupération. Atikeli biso ta ya ko récupérer. Atikeli yo mukona lelo yo ka message yo pour récupérer. Nzambe akoki kotika ta wana ya récupération kaka po mutu moko abika po na intérêt ya peuple na ye. Atikaki 30 ans wana ya likolo kaka po Israël ba se préparer pour bima na Égypte. Ndenge pe atikeli yo souffle de vie lelo bien-aimé. Aussi le temps que yona no bongwani te Nzambe azotiki lo temps ya récupération. Azotiki lo temps ya patience, temps ya repentance. La repentance c'est ba kotika mabe ko pona malamu, ko boka nzela ya mabe ko regretter pe ko pona malamu pona libela. Yoka bien-aimé loko moko Nzamba azali ko talisa biso awa. Oh, Yesu aza Nzambe. Na mokana na Josué chapitre 10. Josué chapitre 10 verset 12 qui nous a verset 14. Josué chapitre 10 le verset 12 qui nous a verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux affaires d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, ligne sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la ligne suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Alléluia. Ce n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'éta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, ou à l'heure, ni celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Parole du Seigneur. Biloko ntango nazakotanga ngo namonaka munene na Nzambe, namonaka grandeur ya Nzambe, namonaka ke aza incomparable. Le Dieu c'est un Dieu de temps et de circonstances. Asala système ya mokili bien aimé yoka. Asala système mokili o bato maele bazobenga ngo système soleil. Et que mabele la terre doit tourner autour du soleil pendant 24 heures. Et ça dit journée moko. Et rotation on a déjà calculé dans mathématiques en Nzambe et que chaque jour mabele to mokili ezali ko tourner tout autour ya sanza to ya moi pendant 24 heures. Alors na 24 heures oyo Nzamba atikeli bato tempo basala misala na moi, atikeli bato tempo ba se reposer na butu. Mais awa Israël azaki na bitumba. Hallelujah. Israël zaki ko bunda bitumba na bayini na ye. Mais yoka bien aimé, bitumba comme tellement acharné que poko ebandi ko kota. Josué en tant que grand visionnaire, en tant que grand leader, tango atali amoni que système soleil ezali irréversible. Système soleil ezali que moto akoki ko changer yango te ndenge Nzamba sala. Mais amoni basa ko kende na défaite ya ko sala ndenge parce que ceux qui boutu ekoti ba ennemi ya Israël ba kobima ba victorieux. Bien aimé, Joshua telemi abandi ko pesa mitindo na moi. Alobi yo moi telema wana. Pe yo sanza telema afin que système soleil ait continuité. Moi et telema jusqu'à ce que biso to tirer vengeance na ba ennemi na biso. Le temps où ezalaki mutango moi et telemi bandeko. Jusqu'à ce que bango ba ko tirer vengeance on eza temps moko en dehors ya programme normal ya système soleil. Eza en dehors ya rotation ya mokili ndenge tambulaka. Mais ce jour-là est tellement à cause ya libondeli ya Josué pour na intérêt ya Israël que ba gagner bitumba, ba kufate devant ba yini na bango. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ou comprendre que moi est tellement qui kaka pona sentiment ya ko telema te, mais moi est tellement qui pona intérêt ya Israël. Jusqu'à ce que ba tirer vengeance. Nzamba tikeli bango tant ya récupération par rapport ya système soleil. Atikeli bango tant ya patience na ye. Alors que moi telema pe moi telemi bandeko. To yoka mate ebele concernant moi ya Josué ndenge telema. Mais a Nzamba lingi apesa biso révélation comprendre que
Le temps de Dieu nous sommes capable de prolonger même étant en dehors il y a système solaire, en dehors il y a ba prophétie mususu. Ce qui nous a moni que ça pour intérêt dans Nzambe. Et ça pour intérêt ya ba Eli. Yango zo mona ke yo zo kufate pour intérêt Nzambe zali ke yo bongo la motema. Yango zo mona ke ti lelo za na bomo ibasi ya kitoko baleki yo na beauté na mbongo ba kei, ba journaliste, ba ministre ba kei me yo zali parce que intérêt Nzambe zali ke oyo kamaloba o se repenti sincèrement. Intérêt Nzambe zali ke yo nanga to yo ka convertir to yo ka liloba Nzambe to se convertir parce que tango yako zwa biso akuta biso to zali pur de vailler. Oh bien-aimé, voilà pourquoi okoya komona awa makambo nyonso nzamba zali kotikela bango tant ya récupération yango Israël bakokaki kosala na kati na mboka na Égypte 430 ans parce que zala ki temps de récupération na Nzambe. Nzamba pambola eliboko na poko na lelo. Nzamba pambola na yebi ki ba message aboy. Bandeko mingi o baza ba elite ba kosepela nango te. Mais eli nyonso akoyoka nga na butu na lelo. O comprendre que kolono makoleza na nzela. Atindi message yo atikeli yo temps ya récupération. Atikeli yo butu na lelo oyo kanga pona plaisanterie te. Toyewa pona kosakana te mais toye po Nzamba linga préparer motema na yo parce que azana besoin que obebisama te. Yango atikeli yo temps oyo pe apesi opportunité butu na lelo omona na ba télévision ndenge bibembe zali kolala na Italie na France partout dans le monde na Chine na États-Unis ba pays bazali puissant na domaine ya science na médecine mais ozomona même ba ministre na bango baza kolala. C'est ça la patience de Dieu. Azako tike la biso toujours temps pour que biso toyeba ko se convertir. Et sa faiblesse ya prophétie yo loba que depuis Christ aloba cette génération ne passera point aya kapete tsoko kufi et siri. Non, et silité bien-aimé. Et silité. Et silité. Poko na lelo. Nzambe na bikamo apambola ba edi nyonso. Alors, la deuxième exemple, il y a génération toujours selon définition de la Bible. Je vois que l'autre, nous avons une définition de la génération. Après, ce qui nous a fait, c'est prochainement, nous avons profondeur. Nous avons vraiment dit nous avons selon grâce, nous avons il y a que comprendre verset il y a Matthieu 24, verset 34. Yoka mukana na Nombre chapitre 32, verset 10 jusqu'au verset 13. Nous avons pambola ba eli nyonso. Zamba pambola ba o nyonso azui décision lelo ya ko se repentir sincèrement ya ko bongisa vie na bango non pas seulement baza ko banga coronavirus mais bao baza ko ndima ke baza ba élu pour que nzamba tikele ta yo kama kambo de manière que a hérité vie éternelle. Nzamba pambola ba eli nyonso asunga sika ozali luka bato na Nzambe confesser benga mose na Nzambe benga pasteur na yo des choses nano confesser yango te kuta na bato Nzambe bien-aimé ko kufa na likambo na motema te ko kufa na ba problème na motema te luka basai na Nzambe loba nini osalaki loba nini ekoki ko empêcher yo pour vivre gloire à Nzambe te ta ya repentance yango wana. Yoka bien-aimé Nombre chapitre 32 oh Nzamba pambola ba eli nyonso verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et gira disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Verset 12. Excepté Caleb, fils de Jeuné, les Kénisiens, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Alléluia. Verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il la fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Yoka bien à verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Israël, c'est quand on a bimi na Égypte, bien aimé, ba komi na kati na désert, ba bandi ko tambola na ainsi dit l'Éternel. Boyebi badra ki tantôt ba rebelle pa nzambe. Mais yoka na verset oyo Bible za ko talisa biso, tango ba komi na esobe
batombokeli nzambe bible bike kana na nzambe ekiti na kati na bango e nzambe abandi koyebisa bango boye. Alléluia. Alobi na bango alobi ke bato oyo nyonso bautaki na Égypte kobanda âge ya 20 ans au-dessus. C'est-à-dire nzambe ayeko pona génération moko ya bato kobanda 20 ans au-dessus. Na définition oyo na pesa kibino ya Bible awa na lobaki ke pona nzambe une génération c'est l'ensemble des individus d'une même époque. Les gens qui vivaient un moment donné. Awa tango nzambe alingi ko anéantir bango na kati ya désert apesi sikoyo génération alobi ke génération wana eko kotate. Mais apesi génération alobi ke ko banda âge ya 20 ans au-dessus. Et ningi ko batu nyonso ya Israël o bazalaki de 20 ans au-dessus, basalaki une génération, basalaki ensemble ya ba individu moko o bazaki na likambo na nzambe. Et nzamba alobi nyokoli génération wana na désert pendant 40 ans pour assurer sa génération oyo batombokelaki ye ba oyo babimaki na Égypte ba oyo babimaki na Égypte ko banda 20 ans kino likolo bango nyonso basilaki et puis de 20 ans ti likolo basalaki génération ya nzambe, génération na miso ya nzambe, je voulais dire. Donc par là nous allons comprendre que bato ya 20 ans ti likolo, c'est-à-dire ezaki na bato ya 25 ans, tozaki na bato ya 30 ans, tozaki na bato ya 40 ans, tozaki na bato ya 60 ans même, bato ya 70 ans, bato wana nyonso de 20 ti likolo basali une génération liboso na nzambe. Mais dans Matthieu 24, Christ a dit, cette génération ne passera point. Je veux que tu puisses comprendre exactement. Une génération est alinée. Et ensemble, il y a un kata banda mondelo moko. Alors, à partir de awati awabasali génération moko. Tout le monde qui est en Égypte, nzamba kabola ki génération na bato na 4 générations, pe basali 430 ans. Tout le monde qui est génération moko sali 100 ans au plus. Yangwana bien aimé, nous devons comprendre ceci que maintenant, tout de suite comprendre ce que génération oyo, nzamba azali ko talisa biso, il y a 430 ans oyo. Tu vas dire qu'on comprendre ce que nini nzamba azali ko ndenge nini nzamba azali ko définir une génération. Wana ezaki génération vraiment pona tina na ba oyo ba yebi nzambete. Hallelujah. Yangwana na poko na lelo bien aimé. Donc de kotala sikoyo na mokana na Matthieu chapitre 23 nzamba pambola ba Eli, nzamba pambola ba Eli, Matthieu chapitre 23 verset 35 au verset 36. Nzamba pambola ba Eli ba nyonso bazui décision na poko na lelo oyo bazako banga na bango coronavirus ite mais bazo banga nde kanda nzambe, nzamba pambola bino na poko na lelo. Yoka Bible talisi biso na Matthieu chapitre 23 verset 35 jusqu'au verset 36. Bokoli misanga bien aimé. Bible Bible. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Alléluia. Awa eza makambo Yesu azali ko lobela ba scribe pe ba pharisien. Apesi bango ba recommandation atalisi bango makambo bango baza ko sala. Bazaki ko tambola misala mabe, baza ko lakisa bato, balati bilamba pembe lokola ba santu, menakati kuna Kristo abenga bango ba tombeau blanchi. Abi makambo bino bosali. Boyeba kango ke Nzambe ako frappe bino pe boko futa masumu. Abandi ko sala sikoyo parallélisme alobi boy makila nyonso esopanaki depuis le temps d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Wana pe sali une génération.
depuis le temps d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. C'est-à-dire, makila nyoso ba prophète ba boma na époque wana, ba prophète nyoso na basali génération moko ya ba prophète na miso nzambe. O babande kata bango mitu, o babande ko boma basakoli. Christ a joué bango comme une génération. Alobi, makila na bango, bino boko futango na génération. Bino ba scribe boko futango et tout mon bino e ko banda boko futa makila wana meme oyo ya génération ya basakoli. Oh, makambo zako ya isa somo bien aimé. Makambo zako ya yo mobomina basakoli, yo mobomina basali na nzambe, yo moto bundis ti lelo zo bundisa basali na nzambe, problème ezate. Mais yeba ezana bato mosusu makila na bango gangaka. Awa makila ya ba prophète depuis Abel. Ba pharisien o bango te moto babomaki Abel. Mais Yesu ayebisi bango banda makila ya Abel tina Zacharie basakoli nyonso bakufa bino boko futango na génération oyo. Je vous le dis en vérité, tout cela sera retombé sur cette génération. Kanda wana nyonso ya nzambe ndenge baboma basakoli bato ya génération nde bako futango. Bato ya lolenge ya tango oyo nde bako futango. Bo balingi komona makambo nzambe lokwa liseki. Bo bazo bundisa mosana nzambe les antéchrist. Baza partout na ba église. Bible lobi bako futa makila wana. Génération nyonso ya bato bakufa na époque wana. Eko koya liko na génération oyo. Dans le puissant nom de Jésus, oyo eza maloba na nzambe. Afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au temps de Zacharie, fils de Barchi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Alors, tout cela, alléluia, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Alors, la génération, génération, makambo ezo sala, il faut pas futa tiba mafsumu ya bato wana basakoli bakufa. Génération oyo, génération eza génération ya makambo. Génération oyo eza génération moko ko futa makambo ebele bien aimé. Génération oyo eza génération yo koki ko envier yango te. Génération eza génération moko yo koki ko copier makambo na yango te. Parce que ba ko futa makambo o basala ya ba innocent. Génération yo moto ko futa yango. Ça c'est la parole de Christ. Alléluia. Yango na poko na lelo bien aimé. Na dinge ke yo o comprendre nga. Nzambe na biso apesa biso makoki de manière que mbala na sima. Alobi na bango ke comblez donc la mesure de vos pères. Alléluia. Nzambe na bikamwa apesa biso tango vraiment pour que to continuer na kati na message o. Bato nyonso bazali ko mona likamwa nzambe lokola liseki. Eza likamwa liseki te bien aimé. Nzambe alingi kosala eloko moko na génération oyo. Nzambe alingi bato ya génération ba comprendre munene na ye. Nzambe alingi ke bato ba yeba munene na nzambe. Mais pona biso soki bato ya génération ya mabe, bato ya génération oyo bazali ko banga nzambe te ba kofuta yango, mais ba promesse pe ya kitoko eza pona biso ba na nzambe, pona ba eli nyonso, pona ba oyo bazali ko tambola na nzambe. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tokotala yango na mokana na Ephésiens. Nzamba pambola ba elinyo so na poko na lelo. Na lingi vraiment ke mukona lelo, mutu moko ayeba na komimonisa liboso na nzambe ke nkolo ngai oyo. Na lingi na tambola na yo. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yoka bien-aimé. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Makabumine nezali awa bien-aimé. Balobi ke biso tozali édifier sur les fondements des apôtres et des prophètes. Alors que ba prophète ne ba yaka liboso ya ba apôtre. Mais awa Bible zotali sa biso ke fondement na biso, édification na biso. Normalement il fallait bandake to bandaki na ba prophète, nous avons été édifiés sur les prophètes et des apôtres. Mais Bible dit que nous avons été édifiés sur les fondements des prophètes, des apôtres et des prophètes. Mais Christ yemoko lokola pierre angulaire. Pona nini makambo? C'est-à-dire que balingi basele la biso comparaison moko ya nini
ya génération o ezana likambo na nzambe. Bon, tala eloko moko avant que toke de kosukisa na poko na lelo na mokanda na Malachi. Malachi chapitre 4. Po likambo esengeli mutu moko ayoka yango. Malachi chapitre 4. Malachi chapitre 4 verset 1 virgule verset 4 tina verset 6. Malachi chapitre 4 verset 1 virgule 4 kino na 6. Na tangi na kombo na Yesu. Malachi chapitre 4 le verset 1 virgule verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Yokandenge Bible Bible ba kokoma pona baninga bapambwama. Car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les habitants et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. Verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bien-aimé, yoka eloko moko ezoleka wana yebi keza mo pasi pona bande komususu o bazaka na facilité te ya ko comprendre des messages. Kuna tomoni molimo santu na nzela na apôtre Paulo azali koloba ke biso église tozali édifier sur les fondements des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant pierre angulaire. Mais awa prophète Zacharie auti koloba boye nzamba tali biso na nzela mosakoli Zacharie ke mikolo ezali koya mikolo na kanda na nzambe nzamba kotinda Mosakoli Elia akotinda Mosakoli Elia avant liloba na ye avant mukolo na kanda na nzambe yoka eloko sepeli singa lobibwe il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. C'est-à-dire que au lieu makambo ebanda na batata na bana ndenge apôtre Paul alobi batoma bazalaki bana par rapport na basakoli. Mais Bible yekoloba ke awa il ramènera les cœurs des pères, alléluia, de leurs pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Nzamba zako sala échange ya ba génération. Alors bi avant que mokolo na kanda na nzambe eya musakoli molimo na nzamba kotinda musakoli Elia. Oya koyako zongi sabato komema bato na repentance akomema mitema na ba papa epa na bana pe ya bana epa na ba papa yango moni ke tangu Christ aye Bible talisi biso na nzela na apôtre Paul ke avant mukolo oyo biso tozali édifié na fondement ya ba apôtre epai na batata o bazali ba sakoli o bazali ba prophète o ba sakola pona tina na koya na Christ ye aye ko zongisa mitema na biso epai na ye. C'est-à-dire que Nzambe a kokisi promesse oyo ya génération oyo avant que ye aya pona ko ramener mitema na bato ya bana epai na batata pe ya batata epai na bana. C'est-à-dire que au lieu que Bible est tozali fondé sur les enseignements des prophètes et des apôtres, mais Bible est ici que à partir de l'Ilobana na Éphésiens totangaki que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et les prophètes. Donc elingi ko talisa tout simplement que na tango oyo génération oyo abiso yangwana génération oyo ezali fondée sur les enseignements des prophètes, des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant pierre angulaire. Elingi koloba koya na Christ simana komema bato milimo ya batata epai na milimo ya bana epai na batata ezana eloko mosusu te oyo ekoki ko empêcher koya na kolo na biso Yesu Kristo. Donc tous les prophètes ba prophétisaki pona tina na koyeba tango oyo biso tokomi oyo nzamba ko ramener mitema ya bana epai na batata pe ba prophète ya tango na kalawana babandaki ko luka ba yeba époque oyo bayeba nini ekoki kosalema na époque oyo yoka niloba na nzambe tokokende kosukisa awa na mokanda na 1 Pierre chapitre 1 verset 10
qui nous a verset 12. Si manango toko sambela. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 qui nous a verset 12. Je lis au nom de Jésus. Les prophètes qui ont prophétisé touchaient la grâce qui vous était réservée, ont fait de cette salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous la sortie de l'époque, alléluia, vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit de Christ qui était en eux et qui entendaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans les anges désirent plonger les regards. Parole du Seigneur. Bien-aimé, maneti nanga ezosalanga likambo te au nom de Jésus. Awa tozali komona ke tous les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui voulait, alléluia, la grâce qui vous était réservée. Nga nazo sepela na likambo. Ba prophète tango akala babandaki ko sakola po ba simba tango oyo biso tozali. Babandaki ko sakola bazingaki pe bazala na tango oyo. Balingi pe ba mona tango oyo ya grâce na Nzambe, tango ya génération ya grâce. Balobi ke ba prophètes ont touché la grâce qui nous était réservée. C'est-à-dire grâce ezaki réservée pour na bangote. Grâce ezaki kaka réservée pour na yozo la nanga. Grâce ezaki réservée pour na bato ya génération oyo. Bato ya tango kala balingaki pe ba toucher grâce en Nzambe. Ba sakoli minene oyo otanga kana Bible. Nkola révéla ki bango makambo yo parce que balobi ke Nzamba eko révéler malgré pour ça na bango ezalaki ke ba mona pe grâce oyo. Bible dit il leur fit révéler que ce n'était pas à eux, mais la grâce était pour nous. Nzamba bi ke te apesi bango révélation abi ki bino bolu la tango wana te. Eza pona tina na bato bakoya na tango wana bato ngonde yo mutozo yokanga grâce oyo Nzamba pesi biso na tango oyo tango tozo kwa kuna bazolo ba cette génération ne passera point. Nzamba zo tika temps ya grâce po bato mingi baluka ki bazala na tango ya grâce bien aimé bazui temps oyo te même ba prophète balula ki bazala na époque oyo ba prophète balinga ki ba mona temps ya grâce tango oyo ke yo za na makoki ya ko se repentir pe Nzamba limbisi yo. Ba prophète balula ki période oyo balula ki journée oyo lokola lelo ndongo zo ka évangile bazwa ki temps wana te Nzamba révéler bango bi binote grâce epesameli bato mosusu epesameli yo elio zo yokanga na Amérique ozokanga na Asie ozokanga na Europe ozokanga na Afrique grâce oyo ba prophète balula ki yo za nango nini ko empêcher yo lelo se repentir. Bato atangwa kala basakoli mineno yo yebi balula ki Nzamba révéler bango eza pona na binote babi que cette grâce fut révélée pour na temps ya fin. Donc nous faisons donc partie ya bato ya époque wana bango balula ki époque mosusu balula ki ba mona époque na biso mais ngolu wana epesameli bango te. Bien aimé par la grâce de Dieu et Seigneur comprendre que kozala na vie lelo malgré tout ça bato na masumu eza grâce na Nzambe. Kozala na vie lelo kozala bonne santé malgré etamboli na biso eza tout simplement grâce na Nzambe. To leki bato yo baza kokufa te. Awa ba prophète ba lula ki bien aimé. Nzamba révélé bango ke za tan na binote. Bino wana makoki wana te. To réserver grâce pour na bato na époque mosusu. Bato ya génération mosusu. Génération ngonde ya yonanga. Génération ngonde au Christ azolo ba ke ekolekate. Nous allons voir dans mikole koya soki Nzamba asungi to ba ndengeni biso to yebi ke za génération na biso. To kokota ngona kati na makomi. Voilà pourquoi na poko na lelo. Ce qui te sali parallélisme, il y a Malachi, na Paul, tu comprends que temps est kokisami. Bien aimé, tika ngolu na Nzambe na poko na lelo. O apesi na vie na yo eme mayo na repentance. Luko bongisana bato. Luko bongisana Nzambe. Luka ofungola motema bisiko kangaki bato. Tika koyina baninga pamba. Tika ko bundisa bato. Tika ko bundisa musana Nzambe. Tika ko détruire nzoto na yo moko.
cherche étant aussi ma repentance, aussi ma grâce au local temps et repentance. Parce que Nzambe a jugé génération qu'on les quand même génération ya kala. A fouti sa génération yo makila ya ba santu nyoso ba sopa na sena mokili banda Abel ti na Zakari. Ce qui toko simba grâce à Nzambe te toko simba ta onzamba pesi biso te que to se repentir. Ce qui toko zoata oyo loko la faiblesse ya Nzambe bien aimé toko samba makasi pe Nzamba ko punir biso makasi. Yango na poko na lotango toko silisa wa bien aimé. Na ndako no bisike zali repens-toi sincèrement. Tika ko tambola gauche droite oyebi mukolote oyebi journée na yote. Na na yebi shoki mukona lobi ekozala yayo. Oye ko la biso lobi to yebi te bien aimé. Maître ya souffle zaka Nzambe. Mais lokola toza na temps ya grâce tika to profiter na grâce. Pona ko se repentir po to yebite nini ko ya lobi. To yebite makambo nini ko salema. Basakoli bazako kende. Bato Nzambe mini bazako kende. Basai na Nzambe o bazo banga Nzambe bazako kende. Mais Nzambe bazako iso de la patience. Pona tina na yo pe pona tina na nga. Alingi to bebisa mate. Mais ke to mema biso nyonso na repentance. Po mukolo wana toza na nkembo na mboka na ye. Soko za na kati église Luka pasteur no solo la bongisa basambe la pona yo parce que oyebi mukolote oyebi ngonga te aningi na sambe la pona eli moko waza toucher na message oyo soki po lingi ko benga biso okobenga biso na bomoko ya mboka ba numéro ezako leka wana benga biso na bomoko ya mboka lere nyoso okipe ko benga na téléphone ya évangéliste Sephora okipe ko benga na bomoko ya mboka okipe ko benga na numéro nanga tokoyeba ndenge nini to sunga yo na repentance ozonga na relation na Nzambe o simba ta ya grâce o ba prophète balula ki ba mona mais Nzambe révélé bango kezaki ya bango tezaki ya yo ezaki yanga tant o ezata ya repentance ezata ya komikitsa ko bonga mana Nzambe parce que nous ne savons pas mukolo nini mukolo na biso ekokokisama nani na sambe la bien-aimé tendre Père le Dieu de toute puissance le Dieu miséricordieux compatissant malobano esakolami conformément na molimo santo Nzambe bisika tokokite yo komisa message perfect bao nyoso bayokaki Nzambe bazala toucher bao bako se repentir sincèrement oza miséricordieux limbisa bao nyoso Nzambe bako zo ekateli lelo ya ko saisir opportunité ozali ko pesa biso Nzambe yokela bango mawa grâce na yo kite na mabota ekite na mangomba ekite la basali na yo ekite la mabota nyonso bakoluka yo lokola Seigneur est sauveur ba bako boaka ba livre ya magie ba bako boaka ba singa na loketo ba bako boaka bikeko bako zonga pa na Nzambe na bomoy ngolu na yo Seigneur miséricorde na yo et se manifester dikona bango force nyonso ya maladie ya ba épidémie oyekoki ko ya ko bunisa bango ezala musika na libota na yo à cause ya puissance ya makila na yo. Seigneur, merci pour na kimia otie kat na biso. Zwa lokumu pour na liloba na yo. Oto koki ko sengate papa koki c'est la peuple na yo. Dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu de Tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Zambe alekana ko pambola ba elinyon so bisika to zwami. A pambola ba sakolinyon so pambola libota na ye. Bien aimé. Ndenge tolobi ba na Nzambe bisika nyoso bozwami na 4 coins du monde bozana basakoli bobenga basai na Nzambe bobenga bato na Nzambe bisika bozwami to bongisa na Nzambe parce que toyebi tango te génération oyo ekolekate mikolo koya to ko continuer message na biso sika to suki pe to ko kota na profondeur kola ko sunga biso o comprendre de quelle génération le Seigneur parle pe pourquoi toyebi yango Nzamba pambola ba nyonso oyo ba kotina poko na lope ba ko partager message. Na pamboli chéri nangai évangéliste Sephora Likenja na pamboli papa na biso digital Momo Patrick et maman na biso Pauline na pamboli lisusu jeune réalisateur na biso Jonathan Nzambe aleka na ko pambola papa na biso Esaïe Saife pe mama na biso Mosakoli Mete Nzamba pambola basakoli nyonso apambola mama Micheline servante Nzambe apambola mama Ange apambola bana Mepsa Efrata nyonso na Stockholm basai na Nzambe partout dans le monde esika bozwami ba nyonso baza soutenir biso na musana Nzambe Nzamba aleka na ko pambola bino soki Yesu ayete na mawana ye tokutani bana sima poto continuer exhibition ba oyo bazali awa na Stockholm bo benga biso tokotala ndenge ni tokoki kokutana poto sambela pona yo meme na telefone tokoki ko bongisa
tozongi so na relation na Nzambe. Même oza na 4 coins du monde, téléphone na biso ezalaka kofungoma 24 sur 24, okoki kobenga tosololi o se repentir pe tosambeli mawa na Nzambe ekita na vie na yo. Nzamba pambola bino nde tokutani mbala sima na kombo na Kristo Yesu musuki na biso. Amen.